Luka luka kakambongo isenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ileka leka leka ya pamba ilalela lela ezangitina okanisinde okozwa mingi ndeko. L'homme de nos rêves n'existe pas. Mais nous le bâtir Michel. Il y a tout ni mibali na so genre mibali ni to lingaka. Bakalita mibali to ko sala vi poto te ka to ngolo mo ko eza ro te ka te ngo mona o eza ba merve to ko bimisa ba vérité to ko tomba te ah ya ni non bon pour ngai vraiment tant que li parti naza awa tina ba l'an 2000 nazo souhaiter bonne fête na ba fanatique nyonso ko baby sanzo to pamba pamba okomi lokola pula pula matete yolo gaba masina. Entrez. Alors, bien? Ça va? Ça va pour nous? Bien. Nakasa kule dans le temps, nous les tout, nakiri kile wa photo ngamoko, nata on peut la bombe ngamoko. Yani. Yani ni tu papa manga manifestation na fala pesa ngambo ndene so papa o pesa ngambo. Robi ka pesa ngambo wote. Ai sanga o chaka ndio pesa nako. Niko pita papa na mwasi na hivyo. Abara una na chanjo tena hii. Akutana na fête na hivyo tu. Et anniversaire na. Non, cela m'a dit au comprendre bien, ils ont pour affaire cette monnaie à mariage à maman la reine, il y a moi là siko anniversaire na ngeba sacrifier. Mais je te dis, c'est mal chouette. Moi en bâtiment. D'accord, bah photo ya ngata. Oui. Au bien bien ça. De la musique au la banane en moi. Dans la boutique, maman, ça c'est le cadeau. C'est là l'eau. C'est le mannequin. C'est la peine de la mannequin. Chico, là nous papa ça va lire. Coisa vasilha. Longa, eu gosto de pagar lá. Gade fotografe lá para aqui. Agora pega filme aqui dos vídeos. Não vou não. Chico, ele não fez de dança, vai tudo isso quoi. Ça va d'ailleurs bien. Mais bien peut maman de mère de non mère que ta full. Mère que ta full. Alors bien. Il faut que nous nous gardions. Vous avez la photo et moi aussi ma tête. Il y a une fois j'ai pour l'anniversaire n'a été cette nécessité. Et le degré n'a été n'a pas le moment. Tout ça là. Pour le moment il commence à dire babé. Mais après c'est mais faut après c'est mais faut. Il y a des gros accidents. C'est comme malade. Tu on dit tout ça qui mère ça pour nous. C'est ma soeur na bango mo. Bon yo mo mona mwa mukelo kwa li patine ngazana okoninga papa okobenga kuti kokolo kwa papa. Siko siko kutu abako banike papa na mali sana. Si. Si moi tout ça je m'a fait ça qui bien. Maman pas fait m'a dit. Ça m'a dit quoi? Mais ça c'est là au moins 6 ans, 8 ans passés, mal fait coupa. Mais na fait ça mon mina mère dini. Ah, nana c'est plein nation là. Mais justement le vidéo maman qui n'a qu'à la 6 ans 7 ans, on a na casse quand même papa maman va dire ni. Mais oh ya il faut aller là dini on. Autorité là. Maman. C'est ce qu'elle vient là ça dit faut. Ça y est là ça m'a déjà fait ça dit parti, mais d'abord pour y aller. Pour ce ce qu'on ici, c'est ça qui fait ça dit parti. Ninga fana joana nganzami na kiti. Papa banda pote. Boli pas trop sérieux moi à la paille. Avant de faire la fête on. Papa là va mener. Est-ce que ça met mon ouais maman? Au tout temps c'est quoi même ni pas ninga joana. Fête na yé, na papa du tout. Bon. Tout ça même yama bolingo kutu. Yama bolingo bosko yo. Fiancé ya li pati mo kwa bima wana ka. Mais na ngamo na onde. Oh, les autres qui me demandent là, ils sont allés pati na makangu na ya papa na mama ndenge mo wote. Ya papa na mama ngana na kati babo ina na te babo kutu ndenge yo bo na wote. Problème c'est comme ça maman ça m'a dit ça ça ya. De toute façon, c'est pas grave. Quand on a un mon amour, on est mon aga. Mais dès la limite que au vendre la gamoko,
otala lipa soki ope tokanda bajaluzi na kati soki ndenge mpona molanga mpe tobongalivi na biso yo tozela ndenge osolo bakanda ya anniversaire moko peut-être yo tozala na yebi ke na bungoso nde ezaka kobakisa na bonga nga naza na oncle aza na Londres déjà mais oncle wana déjà na mikanda de tout déjà ça tiaki déjà héritier masasi bato afamille bayebi déjà héritier waza na lara trop makambo ya trop donc na famille tout bayebi kuna na poto bamindele tout bayebi bado bamona masasi na bapoto déjà héritier oncle yango abota te ozomona sikoyo na hérité babiloko wana tout aseigneur sina okoka nayebi nano te siko montant moko apropose nga atindelanga eza montant grand montant koyeba grand montant mpenza do nazokoka kosala yango bien te mpo namoni eza 9 caro mpenza na ba 9 caro oyo atia mpenza bachiffre yango eza chiffre mpenza chiffre d'affaire donc eleki mpenza monene mais nde lara yango na kanyango mais eza lara mo eoya mais eza mpona biso de na ndenge nalingi yo oyebi esi yo yo bongana oyo esi yo yo bongana yo kasi boyanga timeka kaka omona yango soko obokotetemba te franchement na libala biso tobongi déjà chiffre ntango ya mais atala mpona nakangi yango te nasenga eza ndenge mabe te nazotindo na ndenge ya koyiba te so nde mezaka kodeplace kaka tozozongisa moni eloko mare alate na eza chere makasi soki ozongo kaka biso sikoyo tosala yango likambo bo pampan so bazongo kaka pampan ali directement tomati tokomi kuna nakangi laro ongle nanga tindelanga tozongisa ngo koto na matabisi moko akombi atata mais mama tumenanga babijou te se nasenga kopesa ninga mais soka moi kaka une semaine 2 semaines bijou na valeur nazongisi te combien esengo mama na bamama combien mama bolingo wana eza baplake te oyo bagaranti otalaki yango na kobanga oni omenga na connaissance na gete mpenza baplan donc mpenza ezobrille mokasa batya mafuta likolo mpenza wana te azo oyo malipati soko nini toyokanaka bienga na yoko komekaka kutu kotya mama lipati liboso te masasi pardon mama nanga azaka moko oyo oyebi bolingo soki nanga koma mama lipati te eloko wana soko ozwango kaka ma todesi kaka letoke tokani makambo papa tozongisi koto moni fo aolelango eza avale konga mosi natali eloko wana omoni te na fete nde bato bazotala bato bazotala donso bato bazotala kaka boita pamba bazotala eloko wana eza makasi mpenza nga banda nabotama nayiba nano te mpo bapesaka nga nyonso na lukaka mais mpo na lipati ambasi oza liboso na yiba ozongisango mponi eza koyiba te me kodeplace esalinga te na ozwango mais nakokota na chambre ndenge nini moyen ezali problème ezali soko sotiaki déjà oui moyen komonana jeteli opesanga moyen technique ezali okota odeplace oyebi mpe eloko ndenge wana mpe mpo nzambe ataka motema omoni soki ozozwa eloko neti koyiba na ndenge yako wana nzambe akonda mais so ozodeplace eloko nzambe mpe ataka oza moyibi te eza kodeplace odeplace yango kaka mpona kozongisa ozomona eza kodefi donc kotala nzambe akonda na bato te oyo amomiyo cinéma ciné donc elo yala muki ausala cinéma na kati ya ndako oyo omonana te fosala wana ndako olangi na kongo basali osukoli te obongisi ndako te mais ozosala cinéma awa na kati ya ndako ye sana eloko nde ozolingola ta biso bala basimbala na ndako bato basala misala te nga nazo comprendre te donc ofandi wana ofandi senanga cinéma na mwa ndenge oza jeune fille ofandi wana chambre wayo moko kutu zwa otandaka te oyebi kotanda te sali te ezolomba solo donc ofandi loka wana ozobaluka baluka mosolo oyo osala yango wana lipati
Obi tuna zote soke sasa pona papa. Oloki. Siko oba bala ngabo kwani. Oba bala ngabo. Siko lo kuna na kwa sababu na. Na kwa sababu na. Sio la tiki la mbao na mwani sende bana maike. Omoni. Kuna na hatu. Sio kila mtu mwana zote. Simba wewe. Na kwa sababu na. Simba shamba na kota. Eh? Nyama na mama na kota shamba na. Wewe kota shamba na hapo. Oba sana. Hapa ni shamba na hapo. Ani kota shamba na hapo. Wewe kimbia kama mama. Mama ndio ngata. Mama nani? Sika. Mama nani? Wewe mama wewe ndiye. Sia. Apendi sio wana sio bateni sio wana. Oui, André. Ah, Koda. Bonne année. Noël. Bonne mariage. Busana. Nasala boni ndikuna mpenu pesa hivi sompenu visete yangu wanampe lobi moya kuya izala kitembo ndikuna kinzila kaka mtoto kina lobi visete ndikuna kana zala kina yango yango na lobi tena kenda kutala yelo bikata tena zala kate awa na zala kitaka kuleka na lobi hapo nataji na musika na mwana mwasi kitoka bali mpezie antikagula taki kitoko akenda kutala ina pesa hiyo ni cheti hoto umuntu abongi abongi naye ndio ukwenda wapi anakwenda kana na kitu kaka nina kuambia sina baba ni ndaku na hiyo ndaku ndaku na ngai ikika kama montaji zala kama mimi muone kwa kubali kwa 10 mungu montaji ni sasa itala ni bolo kwa wapi kwa kaka bolo ba montaji itala ni kitu cha bolo kama kama kusani mke bolo ko zako mwana nifanye mode kisha upesi mkongo sikawa na ndapo ya mulai kubadiana kama ni mikutu bana kama sala kambogo upesa ni mkongo hiyo jitu tekini leo na mbandi kikoyo riambora ikika ajo ikitaka ya wana ile kitu ya hotela sana nana ngine kuna msala inakwenda hivyo ni sisi naye ni tuko na tuna baba ubala ukoza bana kamu isikani antonale kaka nikambatuna kaka yangu nikamu ipesa kaka imbasina musi yango muti wa kiselazi landa kanga yoni isikanyoso na kutenda lukuna baba komba ina ilongi ndela kufika bomba mama tisela ndio wala na mulai nai na munene sulutu munene na yende na dinga changu ngai mabuki kaka lukila kingai makabu sasa ile na mabuki ba malukila kingai makabu masala kikukena na kizaombwe mama ni mbona tena kizaombwe yako tisela ndio babusi kizaombwe yako babu chalubi awate baba ni kuvinduka bavinduki bavinduki na vyasini tangu bakuibe bamona bangandi za kutalaba sasa le crocodile o se le gandu bega la kina duo se lancia di awat babusi kizunga bosi katumana di porota di awat to bala mo mi manjembe lukula di kamu abal bagenda kutala mo montage
Mondazi, bazakugenda na mondazi. Kiselanjani mabukikenda. Azakugenda pala mangwe. Na maindombe. Na maindombe, mukolo wana maindombe ibalo kimbole mayambu wake mama. Nagina voiture na chauffeur na yimoko. Ana isimisi. Bangandi ya luwazi tukabasala kibitele mbaka bamba. Na bangandi ya maindombe. Abuki mena kata bitele mbaka dali. Iloko moko kakala sepela chibangandi wana badia jina kiselang. Badia kana ya abuki mena kwa sile. Na voiture pe mwana nate. Akaunde Pardon, maman, on a évacué ça qui bon côté. Vous voyez bien les batteries, ni les limite maman. Na tuni na ndinga mabete. Mais aux la bad hein. Bani bébé. Bon, mais est-ce que vous l'avez? Ditango go bandi na ngodi na ngo biembo umani aka nyingi na nganda na kitu sala musale. Mfonga na yati njia wakaka mfona bo. Umoni lukula dibala ya sika makamunyo nsombe ya sika. Ngadi mayela. Ngana sala kamusala yangwana na dindi uzwanga na musala. Kwa siku tusokuto na mila makamunyo tukudala na sika. Landeni la. Baluki ntena basanda ikusianje bankulu. Ko basanda musika kama liswana. Ambele Septembre ikusianje. Nikola ndo lendi maladi basi ikusianje ngokutu mkola mitano nakala kana tiambe. Nyonso ikenda. Ikusianje nyonso. Kama makumbo ni. Zoba. Ni kama madogo. Zoba Pona tunyoka mobile loba ndikolela. Zoba. Na mpapesa nyankumbwa na mpona hangu na buta makia. Na matelevise kaka wana bamoni kaka misi bakusala paya. Oyo dota ndenge misi paya matoi za kutela mai za kusala. Bakula maboko kaka bolo bali. Mwana sasa mayela mimi. Naomba pesa nyankumbwa. Kivadile papa nangai atana kwa mayele mingi. Papa nangai tuko mwana mayele. Omoni badalika mtu baba kombe dele. Zoba kaya yuko mtu sana wana tishaka mwenyewe. Kwa bandea na yela uno natadi na ngumu ndipo natadi na ngote. Papa nangasela kidogo mbona kubatika. Bando kila familia vitu sana. Siko baba nataka kutaka kujila. Nataka kujila ni mwana butana sana yele. Angona sasa papa na bisafari bango vitu vio. Ana pesa na kumbu zoba balanda ngai. Balanda. Kaka wana za kila toka ni mayela ileka. Kumba mundeke. Obiye kumba na namba ndio. Nyonso ya bandele ya bantu mwingi ya kibashino ya basina ngadi tunalamba msusu kuna nalamba kambe nyonso ngai na leki saka kulamba nyonso Omoni lokola uzana mobali ko na bana. Ebi ko lamba ndongo lobiwana. Ana uzona musarati. Mais awa ikoza calme mugulu te olamba biloko mwana mobali na kufanya naye atoyoka na malamu kukubunda na kubeza comme ça on la va na tangi bila mbana na dra ya chambre Ça va? mais pas les filles. Oui, ça va. Ça va? Bonjour. Bon, au moins, on a eu d'autres choses. Quand on a arrangé mon ndako, tant qu'on a la copie de la main, on peut la dire, on l'a fait. Non. Et la tango yo kusukula te olaki bilamba te lero nyonso ozali na kisheneti wana. Sika moi ataprecier. Même nazali te mes présence na ngai etikali ezosurveiller kisheneti na yo wana pesa yo cadeau pour le mariage. Ça va? Voilà, ok. Et c'est qui ça? Papa l'a vu, non? C'est qui ça? Mobile ndangai kolonga. Papa l'a vu. Comment? D'accord. Omoninga mobange? Kiselansi azalaki lukula lansi na kiselansi azalaka lukula lansi na C'est un balasuka? Yeba te ngai mukolo ndako yo ngai patron donc ndamu na banofuta yo mbongo. Tu entends? Quand tu futuma. Et puis c'est qui ça? Yo futumo C'est qui? On est fait que nous tous dans moi musao imaginer maman. C'est les appels. Les aïe. Yet na yedi yete aende kwa mtamsa. Mais moi mtoto ngana luka nyaga mtu.
mais ye pa ye aye kosenga mosala akufela mobali bakweyaka na libula bangando soki bakendaka soki explication ekumunda alukai makambo yango ayelinga fleur oyo oya mariage amonaki mariage soki nazali kolo c'est gentil. Mais comment on est nani? zoba Voilà. Comme mais en tout cas, vous allez zoba donc, hein? Ça va? Nayibisi mama. Papa na bifasala kibongo mbubande kiladia ngati. Ngara kina mayela ibande kina na matele biteka kantangu na kakubuta mayela ibande. Ah bon? Papa na bango asala ki na famille kwa bambe baza. So apeke komo moro ya bien ukosala binde. Ngwa baki malamu kwa kama yele nipeke zoba ba baongola kaka. Azanye zoba ba kulia ite. Paf. Mais on dit ebola bala biloko ba arabe ba chinois biloko nyonso. C'est normal là? Eh, rigolo na ope mala kwa yamba. Maman. Ça va? Alors Sikoyo, omuli zero kotere kiwana, bizine za mpanji wana, okinde wana, omala basali na ngana mo. Chérie, tu viens? Maman ya solo ndada mbadi na ya. Eh, c'est na yese kiyo. Mais maman, je vais non. Je vais non. Namona yo wapi? Ngai? Nanzila te. Nazambi mpete, ukita ngai longi oyo, namona nanute yangu. Ndira namona yo quelque part, mais nazira ikutu wapi? Ntango mtoko binsi za kuleka, mbona mataka mingi na babinsi wa midai, kwa benga katisi tele. Sitinga? Tisi tele. Tele na bakuzina te. Quelque chose, mais où? Je n'ai aucune idée. Viens, on va faire une petite inspiration. C'est rien, ça va passer de toute façon. Le sel là, maman. Oui. C'est les rêves avec les femmes. Moi, comme ça, je sais pas, c'est passé. Avec les kilos de bois, hein. Vous savez les bois qui? Les bois comme ça. Comme ça, comme les bois. Comme ça, les poupées ici, les tapons. Avec les. Mama, kisina ntakusanyusa mape kifona ntoka kakale kodingana ndao. Sikawa wanazingira nani? Na dosi bantu bagana bakupe ya mbwaki, basapu na mtu. Yibi nani huyo ndeke oya lubaka lokula muntu. Oya pinzoka nsadubaka. Sapu. Zakuma masala na oya suka wana. Oya kisuka wana sala kaboti. Zakuma na. Na misura basambu wana tele miboyi. Namoni. Baza kuleka. Mama zoba. Ipai lukula baza kuwolola yo. Kalobi Baza iko. So bafandi. Sasa msole iko sema hivi. Sio ndio 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 mama na sima. Sio kwa 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 kwa. Sawa. Kwa hiyo sasa Papa zoba. Ce qui nous allait on a mwasi na ngai yoko ya awate. Occupez-vous d'autres choses. Voyez kinga? Tiens. Yesuka ningwana. Kende kusala musala mususukuna. Awate. Mwana musala zote ndingi. Non, avant qu'elle vienne, je disais donc les allées cauchemar, tu vois leur mariage, la cérémonie. Non. Ça te revient peut-être dans l'esprit en Wana
Ça va passer. Ça va passer, chérie. Comment on va passer? Bon, qu'est-ce que tu veux que j'amène? Des fraises, des pommes de terre, des pommes. Là, il y a un raisin. En plus, ma pauvre soeur, il dit qu'on vient à un restaurant à Chine. Ah, parfait. Parfait. Il n'y a pas de problème. Hein? Oui. Les raisins, les pommes, et puis restaurant chinois le soir. Ok? Parfait. Chérie, excuse-moi. Plus longtemps. Ok, pas de problème. Pas de problème. Je ferai un effort, hein? Mais non, rien. Hein? Pour toi, rien. D'accord? Ok. Bonjour. Mama, kurubana na bango te banga ntima na zoko kate balinga kayo te bango mibale bazaliwana. Sasa soko zangu kwa kama msolo ya basi mimi ndio muona kwa sana ndapo ale ibanda mtu msolo na Si mama so biso poto tosayo moni ya mama donc okasa teke oyo olobaki na biso elekaki na mopepe te so titokaki tovanda so na veranda nde kaka eloko toyelaki mama po oza mama na biso oza mama jeune mare bapinji osala kaka na ndenge likambo elekaki mokolo wana toza mpe bato tokolinga teke non mama alobi na biso biso ntanto torepondaki mabe tokende kaka tolala tosabote ndenge wana te oza mama ya biso tu ndenge oza mama ya esengo oza mama na nga mpe ozomona surtout mwasi ya papa donc oza mama na biso tu vraiment nayaki na pasi mingi nde nakendaki nalalaki te naloti bazotungisanga na butu pourquoi okokima non fo osenga pardon ye mpe place alaki te ye mpe alali te azotungisama na problème wana yango mama toye kosenga vraiment na oyo elekaki nyonso wana échange de parole esalamaki wana olimbisa biso vraiment olimbisa esengo mwasi na nga vraiment olimbisa nga moko mpe lisusu na malobo ebimaki wana po motema en tout cas po kaka ezomonana mais douleur mpenza eza na kati olimbisa biso na mwa makambo elekaki wana yango nabikasi te parole wana ndenge ebimaki mpo ebimaki mpe na motema nde mpenza te mais ezalaki kaka monoko kaka elobi mwa te ntango toke moto na moto alali mais esali ye pasi yango ntango tokutani nde tosolo te tosenga mama pardon na oyo elekaki Mama, omoni kutu ndenge eza wana matasa kutu alobi ne kaka mingi femme moto asalaki bango mababe ezalaki ngai omoni ezalaki nango kaka kanda mai naye okanisa kaka oza mama en plus oza mpe ya jeune donc nakoza na kanda na oti yango wana toyaki kaka tosolela masasi tomoni kaka no tosenga pardon mpo tovanda bien na ndako moi na ndako tu bamakelele eza kosala na yo nyonso eza bien te olokwa madengami nasalaki yango na ye olimbisanga kanda aza kaka mwana noti okokasa te ko eza mpe na baninga mpe otourne mpe boye okuta soki na garçon tout le temps tobisaki ya papier kidinda oyo baba na échangeur
tokuta n'y pas de problème wana make pas mal ba 5 pardon tant ay bisi biso do di kanjo to yango yango na pe ye mama mama be mutema ba limbisa kieti te atia limbisa ki après limbisa ki après na non biso pe photo ken pas maman mais pas maman ba kena maboko pamba te tant 5 pardon il faut que lukata mbwengi moko boyeto mwamba oyela mama na lukie loko utebla na ngo na mais na kangite ba bumba jete na vite na vite na ba tokola otro Mama, siku kutula pe ata masasi nda musa papa. Dodi ke papa ni masasi tu. Yo mama mama na sima ya pardon ana nina batanke mon po mama ndengi ziza naza sommer mais na kubonga nanga kaka ko nzambe ya lakini na bandoto na zolota na zodiriger quelque part donc naza chef de ça quelque part mais na bumutunde nanu luko ngo famille mais vraiment na zona sini ngona ti papa azoka neti donc moko boye azoka neti quelque part bon azoka neti peut-être ou bien qu'est-ce que c'est donc azoma na valeur mingi c'est faux nazali kola depuis ou bien soki ndenge nini nakoposipeke lango naza sommaire mais nakozwa nga vie esengo alingi ngai ngai nalingi esengo tokokola biso de tokobota tokokufa biso de mais quand même papa azonga na mwa valeur moke na ndenge oyo tozozaela omona azosenga ke yo jeune encore mare apinti lisusu tala kaka jeune pour jeune bakutani na frère na bango do yo ozalaka mwa eloba na ngai epa papa mpona so papa asimbi bacritique so kofinga yo koka kointervenir omoni nani pakulutu oyo alingaka asalela makambo ya libala akufa na pillage kasi eloko sikoyo ezenaki mama mo suko ata mo basentenga sikoyo so basentenga otepe sikoyo mama bijo ngo ya tena tongo boy kana ko limu ni na kimbo boy lo na bango oyi kile boy ba kale ko yo ke ko ma ni na ba kila ko sai ba ke ko so yo ba ngo o ni na pesa ki kala ke ko ba mi na pesa na ka do ma ye ko na la che ngo ke na mo na le ku ra mo na ko ba si fue na la che ngo ka ba mo na ba ngo yo ndio ndio shira ni ba kile boy za c'est vraiment ndenge ozolata ngo mpe trop po tozaka mpe na nyesi na biso moko boye mais nyesi wana tozwa makambo omoni azali kolata bijou alongolaka te asokolaka nango alalaka nango alamukaka donc kaka ndenge wana mais ti aye kozwa cancer ya kingo alo cancer ya kingo omoni tozala batiyo moko awa nzambe atia biso batiyo wana eruyaki na kati ebouche oyebi ke cancer est compliqué vie epesi libumu mpasi mutu mpasi ti donc lelo bakesala opération siko bakati mpena kingo mpena pa batie kingo apart badébouche batiyo wana ti nsima nango baye kozongisa elingi esala bakungikungi nde bakata ko badébouche original mama mais mama longola mama ta bolala ba oyo kingo ya boya na zaka na mama ja moko mama oyebi ke chance kaka po nièce azalaki ye moko bongo soki baoperaki bango 5 bakati misu 5 bakobosana moto motu batia mama Pourquoi les cadeaux ne vont pas avec les mamans? Oh là 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 là, quel poisonné! Vous êtes poisonné, non? Les cadeaux pour les mamans, c'est les matébélés, c'est les totos, c'est les ngombe. Et les mamans, c'est pour les enfants. Oh là 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 là. Maman, l'intelligence, maman. Hein? Oh, qu'est-ce que c'est? Vous qui quittez maman? Oh, là, on a le bonbon, vous avez fait maman, t'as l'autre poisson. Il coûte ça, là. Il coûte ça, la maman. Maman. C'est les personnes. J'ai parlé avec les gens de toi. Oh, moi, je savais. Maman, vraiment avec tous les pays que y a dans le fond, on a fait la part de Panayo.
babombo tosolukilisa tote poison yango kasi nga na leli soki baza kokilikisa yo mikolo nyonso awa tokosala yokana silosolatingaka ye te basoakakokolekela ndako nga nazosolola ivo opesa bamafo pourquoi lui parler mama tokoya tosala maseki boye soki tozosala commentaire ya album mama anaki toko na fete tozosala commentaire tokotanga nkombo na yo bongo siko commentaire yango tozosala commentaire baza kokilikisa yo ntango nyonso nga nandima pea na sengo nakilonga bokilo no masasi mpenza ayawa po tosengo pardon elibokilo mama elibokilo baza kokota yo balingaka yo te ubala tata mobibe tata koko ndenge wana yezeni filipona mbongo mama manze pale bongo mama lobaka makambo bien lobaka makambo eza mawa mingi ya masasi lobaka makambo bien naye jetongo mutu apesaki oyiza boso bayoki bakosekana tokoseka makambo mo azolo omoni babiloko oyo tokazobwalingamisa makambo osi ngolo bana kotoyo kotomboka te kokuta mongongo mera mona nazoya nango mama oyo je passé bien iri moko futuka mama sobasobo ngai amono ndenge alolako masasi tala je crois déjà c'est ma plan déjà ngo damango déjà toujours déjà nazoya yango mama yo salaka toujours ndenge totala toka longo na ba ndika tokolola zelaka nazoya masasi c'est Ça va? Ok, parfait. Voilà. Ok, oui, c'est où qui est bon, vous voyez que ton procès déjà net. En réponse à la 48e néo, mais you surtout, il faut de l'attention. Ah, donc vous avez esprit évasivité. Voilà. Il faut au fait ta instruction déjà nous faisons bien ouais. Au veiller surtout sur moi là ma caméra sur ma caméra. Mais s'il y a un message. Oui, ça va. Ce qui est vu, c'est oui, ça va. Mais la vie n'a pas été là. Et on a. Là, il n'y a pas de problème. Hein? Bon, ça va. D'abord, tout ce qui vous allez bien. Oui, c'est pas des cadeaux ici. Si vous savez le lot, bonjour. Papa yaka. Donc papa veut me gata yo Papa ayesa pour présenter un petit pour la incident à l'église na fait sinon ayana laisse ça. Mais ayebi to makamota ana nda kunkolo mama. No, ayesi melota. Kana ndenga na yebisa kanga moko. Donc papa bandaka ni pata koma na kata ndako wana mama papa kibanika. Tu t'imagines papa pour ma date d'anniversaire na ngai. Papa bossa ina ko bossa. Papa mtazaki jour anniversaire na ngai on doit carte na moi papa yo fikina na chambre na tete etalié. Mais na so rappeler papa pour rappeler que anniversaire na ngai lelo avec ça le jour chaque année va se charger. Biko apa wala li pati donc maman ngati ora na simbi pati na ndoto oyo kwa kaka bisibakuna. Pona mwende mtu na bossa na. Tu n'as pas la honte de pour la gestion papa. Et en plus la nuit papa na nami. Donc li pata ko commenter singa na fenda masasi boye li pata te msangana masasi hotele mapoya ko mbanda. Ya nini? Oka utiki lenda ndamo ya yebi pas mo ndamo mo utaki. Et pas jusque là. Il y a comment ça là? Hein? Donc à mon niveau quoi est-ce quoi yekuna yo kutabio ko kwa adu na kati ndako na yebi teke ngai mutratika ndako wana na zonde ngini koto. Tara ba ndenge baya kaka. Pona oya kokun ko batimaka. Mais tu dois consoler ma bête parce qu'il a quitté les points là que ne connaît pas mais c'est dans la carte d'accord pour tout est besoin réglementaire. Ah ça la théâtre moi c'est que me parle quoi ça na mi sabato na tikeli et bon on va continuer na yo pour nous simbater tout ça. Mais ça c'était on dit na magamba tout ninga da. Il fallait aussi mbaye kwa bunda on dit ka ya na nini? On dit nini? You know it's modernage mo. Ya mwana kitu ni bala bala mkio ya kwa kile ko linga mbele bala ya zoko azao ko linga mkono ndenge wala. Dudu sasa azao kwa koko na hiyo sio bien azao kwa koko na hiyo d'intérêt na yeye
baintérêt nini azomiyeba te pourquoi wana mpenza alekisi soko asakani mbala oyo simba ye oyo ekoya eya ngai moko nakomata yo koboyananga na papa kwani mpe lisusu makambo mosusu otulu oya kobanduka siko mosusu bo banda kalakala wana ti ozalaki nanu mwana moke ti okomi mama mbula siko soki motoba soki otamboto soki oboya na papa bongo oza kotuna lelo wana eza makambo eseleka nango moya botuna ngo bozongana kaka ozomwana moke me kende kaka kozwa sake na oyebi ke oyebi mbongo lokola kuna bapima eto mbongo ya nini yango wana oyebi na tongotongo boye po ya koluka mbongo papa na mbongo alalaki awa mama na ozanga mbongo memelanga saki nana pesa yo ozalaka mbongo okoga mbongo nyonso naza na mbongo mingi yelanga saki Mama. Unaenda kwa nini? Bonjour ka binti tie mo venu kana kata yenda kwa nini? Oja baba ni. Oja baba. Oja ile ile kitana na kitana kwa binti badala ya kinyi sala no za na nyo. Ninakomboa tu nyo isika ya kitu kwa mdogo. Donc papa madame Mailobi azongile kate. Abata waya mwa esapo bana ninakomboa nte. Donc papa la mtana. Ni baba baba na kushaka. Kiki. Liwa de kushaka ulukani ni baba. Bagwa kala tesa la. Bantu kusuboka. Papa mbaka. Bali bali na mte. Mbali na haja ya mai. Yana mwenye kile na mfano kwa mume aya uzanga kitana na ukitani. Ndio kutoka diti bwana babiju na kingu sana lungula tena babiju. Ndio peke papa mimi ndio wangu. Na malazi kabo. Kuna lungula wa hapo. Ndio pale tu wana mtane na limite Eso lo van a entender, nada más live. Restaurant kutoketi kwa yeti. Mama, unasoma nini hapo? Unapata? Wewe docteur Ferreira hii. Tunaanza msala ndio. Ndio docteur. Tervoa mama. Uyibi makambo nyonso nzambi alekisaka. Umoni doktolo akuchikusala bakizamena nyonso. Kanti soko nzambi alakisite izadi mphasi. Mayebo ba docteur bazosa na nzambi ndiye mtalakisi baba. Mama mbo uyibi mwasi msisa zalaki akufoki na fievre. Ayibi saliyo. Mbo nini kwa sababu c'est lui. Tempo, tu connais le trait là, le bas Congo Kinshasa, Balungu. Il n'y a pas qui me fait moi si nous sommes à la kia. Moi si nous sommes faire. Tout ça, il a la fin. Bon maman. Vous nous connaissez donc au tour quand tu bandes dans la maison. Bon, tu as mis ce tofu. Oh nzambe tata wa biso bolingo yo nde okelaki mokili oyo tozali kobondela mpona sere na biso lipati oyo azali kopela c'est rien là.
namonise nga ava nabanda kosalela nzambe naza kosala banzela mabe naza kokota na bandaka bato kaka nzambe nokozwa biloko bato kokende koteka kokota na babutu nani biloko kula voleur yango wana tikata mosala wana ezali mosala moko mabe nasalaka kosala voleur nga nazalaki fosi bon otika na yo sero wana eza misala mabe wana nga na mbala suka tokenda kokota na ndako moko boye na ndako wana tokotaka tozwi biloko baposte téléviseur tozwi ba radio oninga moko mokolo mosusu ntango tozalaki na kiselansi bakosilaki biso na ndako bazwaki mbeto na biso bameni yango wana biso te wana groupe mosusu ntango tozwi biloko déjà se nabimaki namoni moninga azobima te nasoni namoni atereni azotala station eti moko boye ezaki na chenete kabime toke kokoti kotoke otenga fo nazwaka chenete oyo ifo nazwa ngo namona kaka abanolongo na chenete kolongola longonaki kaka wana kokwea kokendie nani akufi moninga na ngana kokendie oyo ezalaki chenete ya mabe ya magie bane ntango namonaki ezokwana esali na sombo na tiki nde nakomosalela ntango toza koprie wana nayika mongongo ezoloba na nga fongola miso titangi lokoza na nzoto ya sero wana fongola miso na fongo ntango nateli chenete wana epetinga motema eti chenete wana ekokani ndenge moko oyo ezalaki na ndako wana mpasi nzoto nayekoyi donc chenete wana eza ya mabe eza ya mali estce ye asombaki yango wana sereri ye asumbaki te mobali naye moto amilingaki ye alata makezi he mikolo nyonso asala aza kusukule aza kulamba itieni wana izanga te na nsimbi soki izangi mobali asidiki alubi alungilaka ye na itieni wana itieni wana eza itieni ya mali te sheni wana soka continue na chenete wana atika nde kolata yango mpona moni fona patron na ye tosolo asali kokusolola kanti ngai namonaka pazolo azali na banki ngai nazalaka na ndeko na ngai nze sereri akufilaki kaka na ndako nina nga nayaki kosalela mosala na ndako oyo yango wana ndeko na ngai ya mwasi dolofini kovi ezalaki awa na libala zalaki kaka poso libala to libala nyamiki akufi akokisolata chenete mais ye patron nayebi te ayebi te ke chenete wana eza patron ayebi nani mpona nini atangamaka kaka ndealatalata mbadi amonaka yango mpo eza kitoko anaza komona lokola yinfabumaka basi nani yakasokenda kusolola kuna njani otamosuka kumina Maman, tu es fatiguée? Maman? Sudah kulota? Ngai nayo nazadi awa nazadi musadi ya nzambi yotieni ukuli kusala ngai lokote naza kulungula yo na nkumbu ya ntata nzambi oyo asalaki mokili oyo yo satana ule kaka na mayela te na makasi te naza kulungula tieni oyo bana yo na nkumbu ya asalaki mokili sante ukusala ngai lokote Mama. Bonjour. Mama, etanga.
Maman, vraiment, bayesinga sango na yo mama esalinga mawa ya mingi mpenza kutu nasambeli mpo na yo nasambeli makasi me nasentir mpenza ke vraiment namoni nzambe ndenge nazolamusa yo lamuki otelemi omoni nakomisi nzambe ya trop mama ndenge ozozala maladi bonge ezosalanga mpasi parce que nazokoka meme kowumela te nde nazomona misi misi ezotelemanga déjà donc mama na otoka ndi nano c'est donc maman papa namoni bokoki okende na examine namoni eloko moko te comment est-ce que l'examen mosusu eza te parce que nde yaki na ndako na kina kozwa ye akifema fatigué quoi alimbaki natalaki tension ta mosu akoka kolemba ekoka kozala tension bie kokita komata tension eza malamu l'examen mosusu namoni examen onga nakosala te ekokozala bien bamalese wana esalaki ye babiloko mosu aliaki donc tension eza normal eza nango normal. Comment tu te sens maintenant? Ça va bien? bokoki kokende soki boke na ndako bomoni ke problème ezali bokozongela. Est-ce que parce que osala yango précipitamment te? Papa namoni eloko te namonganga te mosala onga na yekola yango wana. Parce que nde nazwaki na ndako nde yaki kolemba et puis na tokoma eloko eza te bon mais peut-être que nzambe asali ya mse jamais. Bokende omoni ke bamalaise wana ekontinue nini ça va hein? Ok, ça va pour aller bon toi les gars la réception ça va soko tukukoma ndenge nini na mila nikulaka kutia nze makambo nyonso soko tubanda kutambula na maboko soko makolo ekuzala dikolo iyibi kaka kasi ngai soki balobi nde bankumbu isi yanje bangai nkumbu isi yanje il parle que du bon Dieu il parle que du bon Dieu qui s'en va tout simplement. Papa, debout là. Hein? C'est bien? Il bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. Demain. Allez, tu chantes. Tu peux chanter comme moi. Tu peux chanter comme moi. Moi, pas chanter les bientôt. Moi, chanter les hymnes de l'église. Tu chantes un peu la chanson que le petit Suzuki a chanté. Tu m'entends cela. Ça va? Maman, ça va. Alors? Moi, c'est l'hôpital, moi, c'est maladie. Lui, c'est les fesses. Qui? C'est les dents, c'est les fesses. Papa, ce n'est pas joli, hein? Non, je n'ai pas pu. Mais je suis content. Content de qui? Content de qui et quoi de comment? Hein? Je suis chez moi et je ne peux être que content. Et où est Nipati, ma chérie? Chouchou? Nipati? Nipati Ma ataki. chouchou? Hein? Tu viens? Rafiki mwasi awa, leo kuzwa kianze na yotata mbimba, ubadi muone ya mkembe ya kitoko ya mundele. Kutika kutundula mwasi awa, mwasi na maladi, alele mkakusimba ya zaidi. Takenda boy mkakusimba ya zaidi. Basala kabongo. Ha? Mwasi kali kupenda awa. Benda kai? Il est parti l'hôpital. Oh là là. Oh, papa. Hein? Ukani saka mpepo? Quel hôpital? Ini sukubadize ni uzaku mwana pendo kwa. Nani amemaki l'hôpital? Yo kile ni l'hôpital? Papa na ya zi mwana na yake ile. Papa na ye. Akini na l'hôpital? Na kolanda ye pete. Kansi na okende kuna pona ngeno bonde la ye? No, okende te.
Oh, ya kutika ye moko. J'allais dire, j'allais dire. Mais yo, t'as qui voit dans l'air, parce que vous voyez quoi, les noms, vous savez. Hein? Vous surveillez même, maman les fatigues en même temps. Entrez! Oh. Maman. Rosa! Oui, entrez! Hein? Là, ici, basi bazakutusana na makamba. Zoba, le foutu. Abeni makati. Ngai mukolo ndaku, kuyebisa kota ou bien te. C'est pas à toi. Hein? Vous encore, venez ici. Maman malade ici, malade ici, maman est partie, pas les militaires ici. Moi, seul ici, pas les sentinelles ici, hein? Zoba. Allez, travail, parce que moi, maman malade, l'hôpital. Écoutez-moi ça. C'est moi le patron ici. C'est de moi qui dois demander. Oui, papa. Papa, Ah. Il a. Quoi, il a? Maman, il fait comment? Ça n'a bien. La fille écoute à quel téléphone on a fait son mari. Ah, papa n'est qui est. C'est comme je dis. N'a pas naïté, vous n'allez pas papa naïe. Où est le problème? Papa voudrait que je. Pardon? Ok, merci, hein. Donc, papa peut dire merci, Nazi Mukanda. Ndenge na lobaki na kolanda yete papa na ye. Celui papa alingana que nous bondela ye, nous bondela yete. Et c'est fini comme ça. Voilà. Papa. Oui. Qui ça? Oui. Umage palazali isieni tena ndao. Chaîne? Ontangu mama zali kubela makasi na sima na ndenge na ndugu. Ontangu aladi za kubalukana munde isieni ikangie makasi na fuli isieni na tina sambele ndara mu kupongi zinga na sime tangu na lamu na muni suficieni te. Yo mo tuzake chaîne? Tena zite na lungula kina. Lungula kiango chaki wapi? Tangu na tina meza na sambele. Sika wanaibidi susu tena ladi pa unikaka wanamoni ba verifisi baza kuya na ladi mbala mo. Donc il ngo ba ke li pa ke papa na ye sans chelette. Izala kitena kingu na yi. Mama zo. Okola kengai sika chelette. O lungula kiango pona ni nana tina kilo. Ok, directement dans la chambre, tu me cherches la chelette où tu as caché. Sinon, je vais en faire une bouillie, tu entends? Je vais t'en faire une bouillie. Allez, ça va. En route. Vas-y, ça va. Comment? Avec quelle permission que vous nous la chelette? Mais qui va voir ça? Merde. Je dois me préparer pour le chercher. Mais la fille, je peux faire. Mais la chelette, comment ça, on va croissant? Papa, distance on est dans le bagage. C'est que ça va? Bien, en forme. Parce que, regarde, c'est médecin de travail, madame, comment? Oh non, ça va. Il y a des erreurs à médecin, mais dans le ça va, hein? Papa, bien. Non, du coup, on a pas ça au dia, vraiment. Ah bon? Ah. Tu as au sable, Bon, cauchemar, c'est un jour, mon abat, n'a pas de temps, lui, c'est littéraire. Même rêve, on a zolo tellement. Péona. Surtout, papa n'est pas sûr qu'il va la batte, ou un enfant. Et non, c'est votre. Ah, donc, on a sur le rose à battre des baillards, on a vu donc, aux hommes qui n'a pas cauchemar, on a battu en voir. Alors, si papa Batona m'a ébalité, par contre, il se la seule ligne de bâtiment, on a l'autre façon. Ça, ils ont pas imagination qu'il y a. Je suis au Vanda pendant un temps pour récupérer. Hein? Non. Mais ça va. N'en est que vous avez dit. Alors, pour ça, mettez la raisin. La raisin, on a bien, il a pas de problème. Bien, au sommet, l'alimentation, on a pris la besoin de la raisin trop. On est très bien. On est bien. Moi, je sais rien. Ça va. Et comment? Vous en avez jeté?
Qu'est-ce qui se passe? Au moins, on a fait malade, Joana. Ce que vous avez battu, c'est que l'on a un donc, on y est passé que j'allais. Monsieur Doudou, mais c'est quoi ça? Oui, au tel moi, c'est d'ailleurs, on a fait santé dans Dengenini, on a dit Dengenini, au bain de bijoux. Tu crois que bijoux est plus important que moi? Bien, sa santé est bonne, toute frayante. Elle prend un sucre avec vous, son père, il n'y a pas de problème. Vous avez plus tard, on retourne à l'homme, vous aurez regardé bijoux. Bijoux, c'est quoi? Et puis, Papa Bokilo, tout ce que vous avez fait là, vous avez que moi, si on a un hôpital, et puis de l'hôpital ici, c'est un enlèvement. J'avais du boulot. Nous nous sommes déplacés du bureau pour aller travailler ailleurs. Oui, tu as découché, il faut l'admettre. Non. Comment? Et tu appelles ça enlèvement? C'est un enlèvement, vous savez? Arrange les mots, hein. Ok. Tu l'as abandonné à la maison, elle est malade, et puis tu l'as à l'hôpital, et tu appelles ça enlèvement? Je ne l'ai pas. Tu l'as abandonné, quoi. Et tu viens ici, au lieu de baser d'abord la santé de ta femme, nous tu commences par les bijoux. C'est comme si les bijoux étaient plus importants que ma fille. Elle est votre fille. Et alors, elle fut votre fille. Elle le reste. Mais maintenant, elle est ma femme. Mais comment? Mais elle reste ma fille. L'argent de la dot. Ce qui est de la dot, j'avais payé. Je me suis laissé avec aucune dette. L'histoire des bijoux, le bijou, mais c'est pas inclus dans la camadote, non? Oui, chérie. Oui. Cela ne tienne, ma fille. Sauf qu'il y a au monde que bijoux est plus important que moi en engage. Donne-moi la facture, c'est pour et je paye. Parce que avec les bijoux à payer. Avec les sans bijoux. Bokilo. Avec les bijoux, je te dis. Ok. Bokilo, donc, je conclus que c'est vous qui avez pris le bijou. Je n'en ai pas besoin, je vous donne la facture. Ça représente c'est si cher. Mais donne-moi ça. C'est de l'or. Cesse de torpiller ma fille pour la bijou à Pambo. Ok? Écoutez, papa, je suis venu ici pour prendre ma fille un point intérêt. Il ne faut pas que tout cela. Il ne faut pas l'embêter pour la bijou à Pambo parce que je ne sais pas où. Donc, on a besoin de bijou à la vie. Moi, mais maintenant, moi, elle reste ma fille jusqu'à la fin de temps. Vous voyez, moi, c'est là. Il faut tout le point de vue de son regard. Alors, chérie. Papa, na mwana kende kanga mwana kwa vile shene ta kwa yati ndio sai nini nda unakende ka papa wala oye na kama azoluka ne ba rezo dele dele donc alala nda utaoluka ba rezo dele comme tu veux à ton âge là tu vas découcher. Non, je n'ai pas découché. Je n'ai pas découché. Papa na dia ba rezo ka bon na oui là ça ou bien au sud là hein moi j'ai pas envie de venir chez vous là-bas hein il y a une homme au ba rezo. Ça va. Mais on va régler ça. Dis, au moins, moi, on a un juillet. Oui. Hein? Pardon? Elle est pétillante de santé. Donc, à tes quoi, Zobé, là, pour nous. Bien. Elle présage déjà une grosse santé. C'est une mise en garde dans lui. Moi, on a un juillet bien, auquel on a bien. On a un sangoté que, mais on a un hôpital. Papa, parce que le homme est au lobby, hein? Elle ne voulait pas de ce mariage. Tangu kaka ukelenga na jina nungula icheni na ndio na mfungwa ndangu nataka kunungula icheni kwa nafunguli icheni je mama baladi na yeye ako sina sandele na siliko ya mimi kereri na muni mbara moko ba verifisi poni mbara moko mhanalali kaka na simewana isi tangu na namu icheni zali kisuki ona iza shene moko ya maji ezongi place itagi sikawa na sababu mena maji bali bindengana hivi icheni mungai naiba icheni mtu naibi nzambi nakenda kuiba icheni kulikuwa icheni ndio naibi makambo kanti mwaina lubana bango izadi no ngana kozala patron na soba yeto solo anai na kozela ya solo kuna icheni si solo kereri yo kanisi mtu kujikusika makambo na kaka mpofu solo no akobongo na motema akobongo biso ngeso tombongo lisi kereri kaka ndenge na bakuluba
kuzunga nakaka nthambu yoka ina nsungu kalukina nkhumbu ya nzambi ityeni oyo ikulungwa nalungudi ityeni na nsingo ya mama ladi naye kaka nakenda kutena sambe likolo ya meza verikisi namuona ladi na sime nanamuka zadi sisi Zoba. Bonjour, frère. Bonjour, frère. Ah, bonjour, frère. Ah, chérie. Je me rappelle. Non. Regarde. Voilà. Donc, il faut que je te dise un mot sur ça. Tu vas voir. C'est un tableau, ça s'écrit Kincold plus. Hein? Les moyens de communication le plus avantageux n'a pas de connaissance sur la photo Awa. Ah bon? C'est le confort de la communication. Et l'ingolomanie. Ce que vous avez communiqué dans la photo, à téléphoner Awa, au cours là le plus tranquillement possible et calmement, pendant le plus longtemps possible aussi. Ah, bon, chérie, au moins, cousine, moi je dois balader. Oui, en Belgique, oui. Camarade, Domingos. Oui. Vous êtes ok? Ah. Bango, c'est quoi? On dit qu'on a reçu la bango. Kata minutes, la place n'a pas gagné. Non, vous voyez que ça bango va contacter Kincold plus. Donc moi je dois bien reçu la. Ndengue oui, Ndengue Pour la bilamba bonne année, il en sera de même aux Angleterre. Donc, même en Angleterre, Irlande, tout ça. Non, mais déjà, il est mort. Voilà, par exemple, ce sera la plus Irlande. Voilà. Hein? Voilà. Yo. C'est la pourquoi la distance va me pour ma téléphone. Qu'est-ce pas ça? Pardon, frère. On va dire solo. Oui. Non, yo, zoba. Maman. Zoba, yo. Mama, la musele pona. Ini mwe, kuyo, ba yilinga ho. Na la yo ba no na. Nyeri na hivi loko tena za kumema ngambo ya mpamba. Ah. Non, yo kati. Kama sikate papa kwa ibadite. Na buru. Tena na mboite. Na sina dik na kuma la kuna la. Zoba, ni kiba problem ki. Nana zoko na msana popo ni na bala ngati. Zoba, nana ni na ndako. Sisi kuke wapi? Mama tuna kana mabengi mama isieni mwana isieni na makambo. Zoba. Mzadi isieni na makambo minene mama. Aduba kina mkono mkisi. Mwasi oyo na ndakiwa akufu. Mwasi mutusunze paneta kidi kitu na tele oyo kende kia Kongo. Matagi, tari ngati. Shene kita. Ipimwe na ndenge na yangu ngana hakuluma nayo na mama kitu sa mutima makambu uzadi mwana mukingana zadi mama na kuiba ikyeni mbona nini kona lati nango wapi mama Ebunga yo muna ngana mote na mutama na lungu lati ngande na lungu lati na msiri wala yo bona na meze very kisi adi na bamba ni na sime wana na pombi dibela mama tangu na mutikieni zadi sisi na kuiba nini mama Ozala koma kola kuna madaba zalo ngure shene. Ulala kina malaji. Koma mtaza kubela apo atataka ipieni. Ipieni nini wana ukenda kusukula na ipieni. Usala bona ipieni. Bali na lingi bongo kwa zote Siko yuko bana ngani. Utaki shene tuona. Ubombi yango. Nabumba. Utaki yango. Nateki te. Mama tukusolo la kaka. Tukusolola. Zoba na bona mema makamdale tala. Zoba ndugu. Okobi. Ana wani na shene ndio 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 shene ndio. Ita hiyo ndio ndio limite yetu. Na ndugu lati na mbele ya kuiba. Mama zoba. Sasa napata. Lelo olambela kibisho. La majingani na musaka. Parfait. On va goûter le crocodile au ngai. Hein? Bien. Natutaki kujipenda. Mama zoba yana. Bo solaki likambo ya shene pa ya frère Shaba. Na Ferre. Bo solaki nango. Makambo ya ndako yongana kama tanabi misaipa ya Ferre.
Voilà. Ferreri kaka mpona losambo mpona ndako te papa. Ah, d'accord. Wana bituidi na ngai te. D'accord, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Osiki papa na ngai yo makela respect kola chenette na tuna chenette awa okuma bana ngati tamtemo. Non, okosila ngo lipati na ndenge wana te. Faut aller calmement. De maman, osambela. Nasambilaka papa na lanzi na ngai nayiba ngai na lanzi. Non, 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 nalobi kuyiba te. Oyebi ke lokola tosambelaka biso bato ya nzambe moyibi ezali mabe. Nayibi papa. Ezali mabe. Sorsi kutu natika nayiba kaka. Ah. Yebisa mama na malembe esika yango ezali. Non, non, il faut en arriver là. Hein? Maman zoba zoba. Hein? Yebisa mama, hein? Nayibi te papa, nayibi ko pa izali ti. Vanda na ukakata na ngia. Amno mwana ko ba kene. Mala mbila yo fufwa. On avait pas fait comme ça j'aurais vu au mini. C'est pas que tu viens? Ah ouais. Ndinga yebisi. Donc chenette azaki nango. Le moko boye ba soki bato kosambela baye le ezosambela akui na pongi mama zobazoba mwana mosala je ne sais pas ce qui vient motazu yango soki nani yango chenette omona te tika ukokoyebisanga nyonso me sofo wana nakokondimela te ndenge yo papa mobimela kati ya ndako bazoyebisa oyebi makambo toza nango oke kuna oke kolangwa soki makambo nini otiki makambo na ndako ndenge mosusu okoyebisanga ndenge wana nakondimela te yo kokosala ndenge wana trop pris na nini nayebisi yo bien ke veyaka sur makambo oyo toza nango nga na yo okei sikoyo ali otelese faire bon namoni sikoyo je vois yango wana bokomi konéglige mwana bozofinga mwana na ndako bozosala makambo nyonso parce obandi kolinga mwana mwasi wana alors ozomona sikoyo mpona kosakrifie ye ekomeli yo ngambo parce osolingi ye lidu me oyo wana te bozoyoka parce toyokanaki objectif na biso nano toatteindre yango te alors il faut toatteindre objectif na biso ndenge tosinyaki nga na yo oya koyebisaka makambo wana oyebi sikoyo baconséquence wana oye koya nsima soki basanction eye soki basanction enana kosubir yango ngai nasubir basanction na likambo ngai nasali te dudu basalaka ndenge wana ya biso mibale ozoloba mpe ozokumisa yango ya biso mibale nandimela yo nandima na o wana ozoloba boni donc mwana ye awa po aya kopanzanga makita awa epa mama koluka kutu likambo na mwana te nalingi nde nayoka sango parce oyebi keda 48 heures soki senete ebungi oyebi basanction ekoya soko eye nga nakoki kofuta makambo ya yo te ya imprudence na yo. Mais comment? Osala imprudence. Imprudence, mais nous avons signé un pacte, toi et moi. Tu vois, ça n'a même pas de sens. Makambo na zolo ba za ki. Koyo, maman wana, zoba komona na te. Je ne comprends plus rien. Plus rien, c'est inexplicable. ndamona mimi mwanzi kama mbona kati ya ndako basi uyibi kinatoka kati ya makambo uli uzarata kuveya kati makambo bozana mais c'est ce que je suis en train de faire. Je suis parlé, je suis assis, je m'occupe de tout. Sauf que j'étais un peu pris, l'air à Koyaki, il fallait l'amener à l'hôpital et puis les soins. Est-ce que toi tu es allé à l'hôpital et là on est au problème. Yebi sacrifice ni na libala na ngai libala oyo ya ngai nani naza boye mpona likambo nga nazoluka mais sikoyo koyebisanga ke ezalaki ndenge wana nga nabetelo maboko oyebi nga na malamu te koyebisanga biloko wana penanini na mwana oyoki nga etela liso te likambo ya shaba nayebisaki abuya nabengisaki comme d'habitude. Hein? Ça va? La solution c'est toi. Elle vient bien. Donc vraiment makambo na yo omona kaka makambo nyonso ozokanga kaka na légère nakamwa kanyo
nakamaka yo dudu na makambo oko kozala na sérieux ozwaka ngo sérieux te olingaka kaka kozala kaka ndenge wana en l'air donc na comprenaka yo te. Je vais aménager. Oui, entrez. Bonjour frère. Ah, Allez, ça va passer là. Ah, on s'est retrouvés, hein? Bon, oui, petite sœur là. Maman Bolingo. Frère Chaba, dans le Cameroun, c'est une balle. Dans le dossier, il y a une exception. Bon, ça quand même, c'est gros. C'est que pénalité, comme ça, hein? Bon, mon frère, ils sont passés dans le temps. Tant que mon danger, c'est ça qu'on est là, frère Mayo. Il faut quand même prévenir dans le danger. Frère, mon colonne, l'hôpital on a été dans le bureau, tant que solo là qui, la zone là, la fandi, la canisi, la monique, vous avez compliqué dans la bisaki. Il y en a comme professeur une adresse, mais il faut continuer tout solo. Omoni mukona yaka nanda kwepa na yo poto sala losamo pona mwasi na yo tokanga miso tango tozosa priere mungongo moko ezoloba na nga fongola miso tango na fongoli miso ezokoloba na nga natala eloko moko eza liboso na nga na fongo natala chaînette oyo mwasi nalataki ndenge nayebisaki yo ezali ya mabe nakosenga yo omema chaînette wana epa basali ya nzambe po ete babebisama po sino te kolukela mwasi na yo liwa nakamwe bon omoni eza lisolo mpe oye nango epai na ngai maye mpe natika eza te nakoti kaka me nakokamwa yo antuka bafrere ya sikoyo bokoma mpe na mwa exagération na bamakambo mosusu bino koloba moni eza ndako ya motu quand même okei mpo na losambo kendeka mpo na losambo te bon sikoyo okumi okota na makambo ya chaînette oyo ya mwasi na ye chaînette ya mwasi na esali nini parce que na ndenge ezali wana nayebi ke ye asombelaki mwasi na chaînette mpo na mariage na bango ezali kado ya mariage asombelaki mwasi na ye biso nyonso tozali na fete wana bijou mpe etekamaka nde na zambe eza partout bon sikoyo yo okomi koloba o eza mabe bobona ozomona te ke quelque part bozokende kokotisa batrouble na bafoya bato indirectement ozoyeba na makambo ozosala te chaînette wana place asombaki bategelaki eza ya mabe akamata yango apesa yango na basali ya nzambe babebisa yango comme voyant. Toloba ndenge wana mais nga nazokamba ndenge nini frère oza koinsiste ke eza mabe te mais biso mpe yango ngai mpe mpo nga nazeli likambo yango kate ngai mpe nazokama ndenge nini ozokoinsiste ke eza mabe parce que bijou esombami nango na nzambe moto asombeli mwasi ne bijou yo komi koinsiste ke eza mabe bijou ezalaka moko te yo mpe kozalaka wana ntango mosusu okoloba likambo ndenge wana ntango bakozwa bijou bapesi yo ade oprofite nango ozwi yango mpo na mwasi na yo oke koteka omoni nga mpe nayebi te mpo tosala badiscussion tala frère soki yo koyebisa mwasi na yo te nga na koyebisa ye nakokomele mpo nayebisa ye bon nga mpe naza prese nazokende na nga frère nayebi okokende boye okofana ta moke topartage mwasi nga mpe nazalaka te la mosusu nga mpe na plia bonikamote moko kaka comme oza mpe ozali sere osambelaka bon na bandeko ya temps en temps tosololaka mpe liloba nzambe omoni po batekia otanga ata mosusu nzambe mais nani na bino campagne ezali bainvitation ezali ya na kati yango oyo mpe napesaka na kopesa ngo se campagne eza na kekole kozanga te vraiment yo mokolo wana bosololaki
ezalaki likambo ya yo moko to prime teyelaki yo mama? omoni ezali nzambe ezanga moko te partageaka maji oyo Bon, merci. Apesi nga batalia invitation ya bwana campagne na bango. Bon, frère. Okoki koya na chaîne wana na campagne. Ah, o tobimisa yango. D'accord? Kobosana te. Oya na campagne. Bon, c'est nga nakei. Ndakozala esengo soki boye na campagne. Mais frère, omoni likolo oyo transport ekomi pasi. yango lomoni mpe naso kokozala balero na ondima mwa moke oyo tobongisaki mpo na transport na yo ezali onayebi biso mwa moke na transport c'est tout. Bon, merci. Ok. Okoti ya malamu. Bon, kobosana te na campagne. Bien, bien. sikoyo ozotolanga osalaki susu kaka okei okei ozongi epanga yo moko oyebiki kote wana nga nasakanaka te soki nasalaki makambo nyonso Parfait. nalinga oyo koleka mpo na yango ndeko ya boyi oyo eseki zongo akende koluka sene osepeni obongi oye beauté de mi bobilamba oyo moni okala lelo bande mpo olati bijo yango wana obongi nakoloba tekele mpo nalataka biloko bandaka ozomona te bato baotala nde baotala do baotala de bijo ovianga merci te ozamona mabe longwa wa bonga minakotaki na zongo totinga merci te nzi wana tina alobaki no na motima o ese oyebi ko biso oyo ebongisi vi na biso elonga na osepela mingi yango wana evi ebongi mpenza nde toza awa do nazomona elasi tokomi deja kuna lela na poto tokomi na poto deja alors nalingai tosala boye tomata directement train matadi toteki yango na badouanier tokangi directement billet na kati ya bato isi tomati nord masozi komi ezubo yo yo esengi oboza na moto assure oyo opesa biso mbongo ya biju wana na valeur nango ezali bongo te nayebi sikoyo nabangi mpona leta tokopere na zando awa moto wana mpe nde nalotili mpe nde otoni akolinga apianga ba 3 tranche 4 tranche biso eza masiki te ozomona sikoyo nalingi no mie mpo tokende badouanier o matadi wana rapport toteki yango directement totuni billet tozwi bato na biso masasi makambo ya badouanier wana ngai nga na kokoka bongo te ngai nalingaki kaka toluki moto moko atata nti jetu wana oyo ya paris wana flange me aza camarade ya mama aorevese amona aorevese yango na binga mpe meme na zando na bangi mpona bato baconnaissance nde bakotala nakonginda ekorevese parce que tokosala dépense mingi te na ndenge ya bato tolia barestaurant te tomemi bagratania toso basukali na biso babiskuit ngube kauka donc tosomba biloko ebelebele donc tomemi yango tolia yango nzela tocamoufle kaka je tile tokóma na nord toza na longino ya biso 1.3 voyage ya bato combien de mois tokosala na kati ya bato mais kasi yango mbongo yango combien oyo tokozala nango mpo tofuta babato wana atako tokolia bagrata tofuta combien bagratania ngu bamobeso ya kokauka no l'essentiel eke tokomaka na poto po meza te naye okoma poto na 10 kilo olingi bongo mi torécupéré bongo te poni tokeka nzela brasa te tika tala mbongo basala nango bablaga ndenge wana te oyebi so tobi toke nzela braza contrôle oyo eza na nzela braza oyebi yango moto mosusu sikoyo nzoka akanela oyo na ndenge akala arebotika na boda boyo contour retrait akanga mitipa anko bazwa bord tika même so koto oyo bacontrôle oyo bazwi o te me na ngambo kote kuna
contrôle ça marawana balinga ba confisquer loko alors wana mabe ah bu oh il faut na mai oh non to ça ndwa matadi hein ou bien ngana kende yo otikala anatanda ngana kende soki ndenge nini na benge na phone o landinga matadi sona sona sali ba biye makamtu c'est un rouge bon namour venez zo kipete hein namour te bana na zo na zo ka bien na zo ka moi fièvre ko mutu na moni ngemi pe ko mi mutu bana na tongo yo na tinyo mi tongo pe te limo mke ozi ozwaki mke hein zo kite vera lu kana sirine na sasa wapi pharmacie mo eza na kwa na zela nanu zo na pharmacie ata no vazini kana ndio hiyo kutikanga tala kusaka blaga bweti yo na sene okende pharmacie yo moko tikanga ndio tuna confiance na ngate ko tika ngolo bila confiance eza nango mais na vie ou bien tika na simba ngo kende pharmacie oluka tika bakabwala tubo benga bana na luka mutu moko tinda ko tout est bon tout ko musanga mo maka musanga na ngwa matati ya solo ko mai ka vie zo bon tu na zangi na volonté ko zongo te na ngana zongo te lokwana kene ko zongo ngamo na zangi na volonté ko zongo siko na te manaka no soma c'est-à-dire yo na ngato pantalon na mokaba yo ko kende te sangai ngapi na ko kende san yo déplacement na yo na compagnon na ko banga pona bako to timvundu na ko ko lenga lo ko lenga hein kona na tene na ko tinda peta ko tomba asiri dala kali hein mate il faut oyebi kinga na ko ke boeke sans tena la kapata olaka papa oui papa bon ngana so voyager amono iloko boy akotika yo nga na olakisa chenet na lakika aki na zo voyager po aluka ngati yo ebiteke kuna moto yali moto zo pela kuna ndaka bazuluka ngo solero oba mona yo bimisu ba kwa arrêter aussi mais obi ke bana bimaki déjà bana lo bitin lelo na ebi ke papa sa bandi ja ko lukanga si yango ngana yo ko mona yo kana no bino betamo yo ko mona na sisi hein zo mona ndenge to ndeto so bimida banda ko ndeto za awa démarrage direct kaka mais ngana ebi tokosa la petit zoro pe très tchande ngwana na ondenge seka mukeka ka na pese lettre a comme ça ndao yimo ko lamba j'ai bien a comme lettre ndao comme ça lettre wana bon malgré que tétine so azika bière moko azaka bien au sa déplacement bien tiki lettre et si biso to bunga l'essentiel mera ibaga to pera ibaga biso to si to bungi déjà ozomona mais soki yo signalé biso to zana na tokete oh babo kanga frontière bakangi aéroport bokanga nzela bato no bokanga to discuter nende makamno ya autosika ona na edite nga na edite na kota c'est ton problème ça nga ebeka na mutasir o to ko pesa kasi sur na machadi hein to zizi tika pema kama obela tika bablo pa pa ma nalima ma obela te comme on ngana mema yo to na hôpital ba dépense tout ça ba dépense mingi te pona vie absolue donc na beli oboya ngapo na te na biong ya yo se yo so boinga yo saka nga de longa wa na zoka mtuna hapa to yo tinda hapa Oh?
Mama, babe tu libanda. Panda, kita nak mesti mula nak buat kabalela nanti, ya mama. Ni kamu ni nusuri dah. Jika nak boleh dah, ya ni kamu ni. Aku nak diwa. Nani akufi? Nani akufi mama? Nachika boleh dah, yepi sana kasi. Ya, udana biwa leta bufunga. Yepi sana nini? Akufi ndenge nini? Utambira kabisa nyanto. Kapeleni na gari ke abala na yetu. Agadi mpe mama tempe papa ti. Agonda ni mo na ndako. Kwanza ndio kana kutala pereni. Tusambi kuma kuna kala kuta. Pereni. Akupina. Sikio kupina kidala zikaanza kupina kufuanda. Mama, kita motema. Eno nesila saka kutuipo kutia kupanda. Mama. Papa nasema mkono. Zote za dimani na sema zote za dimani ndio mwanaka. Mama, tika bolela. Kama tangu natadi na mesa na yeye, na mwani mforo oyo. Na kala timoko ila diko. Kala tira vitesi za jua. Ndio na mbongo bebe oyo. Ukuta mona mesa na yeye. Ukuta mona na mesa. Mama, naka bakomi monsieur Doudou. Monsieur Doudou ndiye yeye mtakufi. Wewe akufi kumwone nani? Mbongo ni ukuti na mesa isika akufi na kati na kati. Kana tizela kila libanda na koti si yangu na kati bo. Mais maman n'a dit, peut-être que vous m'avez dit peut-être que ça n'est mon ayo. Papa ngana kumita kama kuna kufundila mafona ni bino la bella tamba lukuzala kaboyoko. Yeki sama na boyete mama. So kyo mto bomie pona ni mona yo ya moti mbongo. Pesa ngai masusa mususu. Fereri nanga inakutala inakutia ku. Na yangu yini sana yule taru ya runde. Ikomi chikolo ngangu tunabumi ngana kukuma ina sala kina kitanzi te mateti te kongo te tembo te papa. Acha kutumbele na sala kina yangu. Sala kama mboko pamba. Kita moti. Nazo a disposition na parce que kukosi danga makambo te ya Yesanga kumbo na nani? Zoba. Kumbo na nani? Zoba. Mama, sana toza biwale sana. Kumbo o babota yo na yango na ngota na. Papa kumbo na ngai na kukosa kumbo mbona nini? Mtu na ilungi na yembe na kumbo na. Baba. Kufanya barabara ni. Kumbo barabara na yuba ka kuyezi. Soko kai pa na soko ba muni montaji mo kwa mudali sala kana pembeni ya nini yo ya Kinsuga. Montaji mo kwa itajiwana. Soko bado kina montaji wana, soko bado boyo. Uzakutala ria mporo ya Mama, nayo mama yoka, uzana biwale kana. Naza kutuna ko sunga ngai, pona eba ndenge mimi bikamba mwele kipena eba yo mutu ko salika munaleta. Boyo eska dingi tukeika kana ndako na la kifanga kuchikana na kwanda.
matanga eza bembeza esikani oyo omoni na lupango nini oyebi esika ebembe ezali okokolakisa ngai botolukene osikasika oyo olakisa ngai soki ebembe eza esika nini po tosala nkete oyeba soki nani abomi ye sava naza nango parce que eza baélément ya nkete c'est bon oui chef na déplacé moke parce que bayosinelingaka ya maître moko eza quelque part awa nazobima na moto oyo na mama oyo oyebisa ngai nabi teke aza maître elingo baliwa mama bon toke mokia olakisa ngai itakolela tozobima na nzela bon il y a plein de parce que avec le compagnon de ton mari là qui m'a rendu d'accord tout ce que tu veux pas la vérité mais il y a parce que il y a un problème ici il y a pas problème est pas non j'ai pas envie de voir justement parce que là problème est dans ma case mieux de tourner quand on lâche les ah bon c'est pas fait de chaîne de cinéma facilité mais on découvre que la réalité la vérité mais surtout moi je me sens na zoka nini te ibi sika na ba vérité biso ba ndenge zali chene tuwana ndinga yako to bukata na zaki pano to ina ndako no pifala sibika ko na ba siki chene te bunga tu dende moi je sala lobby na jour temps na lala kiwana yenda lo mola na chene tam oh ndio iba ndio ibi chene to te mama iba kite na chacha ngo na chambre ngape na eko isinga na lali tobi chene na omo na tena na ibi chene to mo dina na ibi ondingi zo na chene to ne za mabe moi je suis allé chez les mabe chez les magie donc duduti atomboka na la tanga er nyoso so na sukola kana chene atana zana ba de mi kana chene zo na ebagi tinga donc chez les mabe na la tango ko er jour ki na ba ko mais ça m'a étonné ayi ko tala na ndako kana tango ayi ko mbala mo za ko tala ka kingo yo chez des arts mais ça m'a intrigué un peu chez des arts non na umonda wa tilo kokabeli mutumbo mama ngondo totoke zero kwa matete justement parce que il a problème na bana pe shini tele tikala na ndako ebunga bana na yake pano tilo lo na bela suti donc ba koshema ba koshema tu eza la suti donc chez les éléments avec la magie et kelingai ngala kama on va le dire dans mon corps dans ma il faut une dimension pas bien bon toi ça couli maman a dit que faut y ba même na basi ba kufa za dikam ba to fara ba kala combien voilà ni bali mon ko na fièvre mon ko to ba dina na stress ndingi heureusement que ko na ko peut-être la la chaîne ta moté vous allez monter juste voilà comment bonjour chérie bonjour Zama quoi était non mais alors j'ai un petit mot de chien moi no tango lalaki ye moto azwaki chenete sibona wa kwei sika azwaki ayebi lisusu te donc ye moto ayebi yango azwaki yango donc c'est ça de chenete sina mtu anaenda babina sina ndebo kilo mais c'est quoi ça c'est des oui, la boutique a toujours beau traiter. On peut acheter une autre chaînette, papa. Hein? Bokilo. Ça m'a coûté de l'or. C'est une fortune. J'ai investi là-dedans. C'est pourquoi je m'y mets. Il faudrait qu'on retrouve absolument cette chaînette. C'est tout. Aucune trace donc il y a Zoba. Papa, c'est un peu de sa faute. Hein? Mais c'est chaque fois de porter cette chaînette à tout moment, et voilà. Papa. On a tomboki, on a tomboki. Porter chaînette à tout moment. Pourquoi? Papa, ce qui est là, là, chaînette, non, on y va ici, Canada. C'est un cadeau dans la ligne, pas problème. C'est un cadeau. On peut se voir une chaînette sous oui, mais un cadeau que je lui ai offert pendant le mariage. Alors, il faut apporter un gros. C'est moi qui dois l'apprécier à tout moment. Et vous, ce qui est vous, non, Yangote. Mais oui, on a fait ce qui est comme cadeau. Il faut pas apparaître ça. Vous comprenez le
Vous comprenez? Non, je comprends finalement. J'ai investi tout mon âme, mon corps, mon cœur. Donc, moi-même, je suis là-dedans. Ah bon, il y a toi-même dedans. Oui, c'est incommensurable, moi, qu'on peut se me prier, ça veut dire. Non, comme toi-même tu es dedans, tu as raison, on cache c'est ça. Quand je me fâche, à ce fâchaka. Monsieur Dedoux, je ne comprends pas. Chaque fois qu'on a gagné chez les Kiwapi, chez les Kiwapi, c'est vraiment chez nous amis. Bien, chez nous, magique. Ok, donc voilà. Voilà, tout moment. Voilà. Après, si moi, c'est le logo, comme le gars, mais comment on Comment on est magique? Mais non. Quand on fait un cadeau à sa femme, on le cherche sur la femme, on oublie quoi. Comme voyant. Comme voyant. Non, c'est ta façon d'agir. Non. Je ne voudrais pas que on le voit comme Wana. Avant que l'on soit magicien ou voyant. Ah non. Ah, voilà. Donc, vous parlez de magie, il y a moi, Nangai, depuis l'éducation que je lui ai donnée, elle ne peut pas voler quelque chose en là. Elle ne peut pas. Voler, non. Non. Il ne faut pas parler de ça. C'est ni la magie, ni ma fille qui a pris. Ça doit être la domestique que tu as fait engager. Mais laissez tomber ça. Zoba. Si ce n'est pas de la... Je vous ai dit les raisons pour lesquelles je... Non, monsieur Doudou, je ne comprends pas parce que il commence à chaîner des chaînes de donc c'est avec ah non Kobimisa comme Wanate ou bien vous allez voyant ou bien magicien pour prononcer ce mot-là. Moi je ne suis Nini? Il faut pas dire ça. Voilà. Donc Bino Bouyaki Awa, vous allez conclure la Bino, vous parlez de la magie, chaînette de la magie, vous. Moi, le Nangai et Sengo n'a jamais volé selon l'éducation que je lui ai donnée. Voilà. Alors, c'est une chaînette magique. Non. Je ne peux pas accepter ça. Vous payerez sa chair, hein, papa. Vous payerez sa chair. Oui, mais cela ne veut pas dire que c'est magique ou quoi que ce soit. Non. Non, Bokilo. Moi, je ne comprends pas. Ça doit être ta domestique que tu as fait engager ici. C'est... Ah, la voilà. Bonjour. La voilà. Maman, monsieur Doudou Yohana. Likambo. Inspecteur Moulaï, police judiciaire. Donc, yo ko kuzilangai ba soda ko ba yo kanangai na salini yo mo yebi chene siko yo la sabango ko ba yo kananga na salini monsieur Doudou, c'est pas le tien, on parle le tien ici. On parle de tien. Tu as perdu ta police ça, maintenant tu vas chercher maintenant la justice. C'est quoi ça? Monsieur Doudou, s'il vous plaît. Dans un inspecteur, il y a police, s'il vous plaît. Vous devez reconnaître monsieur Chab. Non. Oui, monsieur Chab. Papa. Le Ferreri avait parlé ici prière, papa. Et toi, parler avec lui le problème de Fieni. Monsieur Doudou, un instant. Monsieur Doudou, est-ce que aux cartes de visite c'est écrit monsieur Doudou? Oui, et avec une adresse derrière. Oui, ici là-bas. Nous Bien, bon, le colo reconnaître que la carte nayo, carte aux autres qu'on retrouve vraiment et pas il y a monsieur Chaba et puis le coutier à Koufa. Frère Chaba. Chaba Koufa? Monsieur Doudou. Comment? Monsieur Doudou, s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous avez dit que lui, monsieur Chabaté, hein? Mais comment vous avez dit Chaba Koufa? C'est que vous y êtes bien. Et puis votre bonne nazolo va que vous y êtes bien Ayaka A. Qu'est-ce qui se passe? Bien. Monsieur Doudou, adresse on a mon na carte de visite, non? Déjà la même adresse. Alors pour plus d'éclaircissement, on a mon adresse qui est la carte. Parce que vous pouvez faire sur lumière dans les cambotes, sur le camuta bomicha. C'est bien moi. Oui, monsieur Chaba. Bon, monsieur Doudou, allons-y, parce qu'on n'a pas de temps à faire, il faut faire l'enquête rapidement. Maman, ok, oui, on a tué quelqu'un et c'est monsieur Chaba. On a retrouvé une enveloppe avec beaucoup d'argent, c'est ça l'enveloppe, et puis la carte de visite de monsieur Doudou.
Donc, Aza, suspect numéro 1 sur ces dossiers. Allons-y, papa. Ok. Ok. Papa. C'est parti. C'est bon, tu regardes d'accord. Hein? Pas grave. Gardez la maison, j'arrive. Non, t'accompagne. Non, c'est dans les malheurs qu'on connaît les vrais boucliers, non? Oui, c'est ok. Bonjour maman. Je suis sûre que l'être n'a pas écouté ou n'a santé à bien. Au fait, Talingaka a signalé que n'avant de payer na papa, n'a que gosa la vie nanga ailleurs na masasi. Chenette yali pati ezanga mutunazu yango, botika la kotungisa zobazo bana simate. Soki na komi kuna na rotindolo adresse ya place nga nazali. Merci, à la prochaine, S5. Place moutinga na kile mwana ngana kulukili wata kabagata likambuya biki msheneti wani za ya makamuna kata ndakwa yake ni kuzwa wake na umuntu ngana kulukili wati bade unangai kumoto gato dudu mpakeni ngama kamunyo ngai na wepo kama buti siko ngana mumuni na mwana ndito sikani nzambe na ngai ne wewe tamuda ni nzambe sikani itamu pale mimi sakata place za na hata kuluka yo mama bongo siko okebo ngana hita na place ukitingira kusuka mbili Commandant, accordez-moi 24 heures seulement, je vais récupérer la chaînette qui fait 5 ans, qui revient. Moi, je ne te comprends pas, mais c'est Doudou. Que vient faire le problème de la chaînette dans cette affaire? Nous cherchons le meurtrier de M. Chaba. Nous avons d'abord M. Chaba dans la chaînette. Chaînette au nom de Mazota, chaînette qui est dans la cadeau pour la barre. Chaînette au monde de qui moi la même d'Alibia. Mais qu'est-ce que c'est un famille? Moi la taille Libye. C'est pas un bon ça. Il y a de la face. Donc, Doudou, si vous laissez habiter ma fille, je ne dois pas couper. Dans 48 heures, c'est ça? Les associés. Bongo ibandi kufungwa masikao. Maduka musala na ndako oyo ntango izalaki oyo nainana. Pereri siamba amonaki izieni izalaki na bisango. Mbo papa oyo atunaka ngai. Yo na Ferrer misolo naki misolo ya izieni misolo moko na ndako ngana wangani na lubi kiloko ikawa papa zila ndenge za kumona ngai boyo nazali ancien de sorcier de fine de voyage natika mpona lusambo nakoma kosalila nazwaka mapromesi na kisorcier basino baketi ngai na kingozi kuna na mukana kama bata makasi natambula baboka neno sukule mwana nje Ndio kenda imetibe. nakenda hivi kenda kinatibi sikawa papa zida papa dudu
ulubaka na ngai mukolo mususu tangu nabandika ka musala enfin nabanda penza musala ulubaki na ngai nde lungi oyo lukula na yibi yango sika wabaluka uta na yibi yango tala nga sika watuta na yo kibizantie uyibi ngai te uyibi Dolofine Nkovi Dolofine Nkovi uyibi ye le oyo babumaki bango mibadi babumaki ye ivedi le papa kamanda mama lipati soko nga l'exemple moi de ibandi kuyamfakaya kuna kiselansi kuzalaki kulibaka kapongo sikawa na yake kuluka musala na ndako oyo mpamba te kipendiri bitwindi na ngai soko dikambu ikweyi na kulandila yango sina kuyeba naza kutambula kakanano na sibiti musala na ngai oyo nayinda kina musala namona kidikambu izalaki awa ntangu Dolofine Nkovi akufati Dolofine Nkovi azali ndeko na ngai mwasi oyo yabalaki libutu abala mama dipati c'était par exemple les trucs abati truc mama dipati il a les pieds avec manger les familles ici loka oyo yasenga kebela kakufa na kieva nende kona yo ndeko na ngai nakongana dipati nge luki naza kumona te ngai nakukenda kukota kuna naza na mwana musala kuna landila likambo ibumaki Dolofine Nkovi nde kukota kota qui veut dire d'atoyo aza kubuma basi na ye na maji maji de manger des enfants des femmes des prostituées. Je comprends maintenant. Donc monsieur Doudou yo oyebakiamo bien que monsieur Chaba amonaki yo yango tosaki carte de visite oyo donc ya dit que chenette na yo ezali très maléfique et pour olingi ocorrompre ye na bambongo mais ça c'est votre argent olingi ocorrompre ye monsieur Chaba n'a pas voulu corrompre. C'est pour cela que même si on a pour nous, maman, ensuite, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pour même qui est à un d'accord, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Maman. Maman, le banan, vous savez, Chaba Nini, Chaba était ici chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Commandant. Il y a le col à Messere, vous savez, on a eu. Quand tu poisson, apprécié un affaire à ma santé. Commandant. C'est moi, vraiment. Je comprends maintenant. Donc, vous l'avez corrompu. Il n'a pas voulu votre corruption. Ensuite, pour empoisonner, il faut que vous ne pas. C'est ça? Faut aller du tabac parce que à l'année où vous savez que chez nous on est dans la magie. Vous êtes des criminels, vous êtes avec votre. Quand tu es venu pour ma fille, pour ta femme. Ah, monsieur, non, je dois prendre ma fille. J'ai perdu beaucoup d'argent. Tu parles comme un homme. Et si il y a eu lieu, tu es incapable de parler. De rien de commander à eux. Hein? Voilà un homme. Donc, la complicité, mon sousou a commis tellement fatigué parce qu'il y a la complicité qui me tient. Monsieur Doudou, maman, Bolingo, vous êtes en état d'arrestation. C'est que c'est car on se dit Manabino, c'est qu'il y a un cachot avant d'acheminer Bino dans ma cale pour la mort de la procès. Comment on a fait payer? Commandant, moi je porte plainte ou je veux porter plainte contre ce monsieur-là. Il a tenté de tuer ma fille. La sécurité est là pour vous, monsieur. Oui, j'ai porté plainte. Papa, on va faire la du balade, on a fait c'est qui billet au sondage. On a fait la lecture du balade. C'est fini de compter plus ma fille. Criminel. Papa, commandant, Gaïnti, na sali musala na ngai. Kondenge na lubati boto. Na yaki awa na dikamu oyo nalandi disi na suka lukula unapanda angana tenda yango wana na kuda kidikambo isila lukula isi bingambi na musala na bangongo na ndongo santi ko umoni leta mbe akata kama kambo nzambe mbe akata kama kambo na ndeni naye kanti na tino mbe leta na nzambe nisikila kambe bisungu tangu nisikila kala kambe na maile nisikila kona ngai par exemple c'est moi qui na loba na zio kayo
Ndikakuzali wana sokopona ngai kuluka mwana wana isengo kubotoda itieni wana sokotuzi itieni wana tuvuate chiyango nanu mama ya isengo iye pesa sikawa soki itieni wana ibumile tulungutile tutulati Monsieur le commandant, la Colonoso ne fait pas tort. S'il vous plaît, dispo toza l'état, toza assassin qui est le coup la bango mbali. Le coup la basali crime na bango, comme ce sont des criminels, l'état opposant que ça m'a fait na m'a bêté, bango va porter à boloko. Et puis, il est grand Dieu. Dieu est grand, c'est quoi confondre bango na moussa na bango. C'est net na bango, il est toujours na moi na bango. C'est pour leur montrer moussa la basali à ma bête na moussa. Yo na sana besoin na ko kusanga adresse pour na témoignage je fais procès na bango bandi il faut témoigner makambo nyonso basala ki bon vous deux là les stars vous attendent là-bas tout est c'est non je ne cause plus sur ma fille terminé ouais allons-y maman tellement oui mais la chose la police est sur OK OK ça allons-y maman bamboki ya minene na zani kutoka ndendo luka kaka mbongo isengasengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ilekalekaleka ya pamba milalelela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine alandaka nzela se moko kasi yo makolo mibale kaka